émission to solo la yango na mamulo pinga na pesi biso bambote bisika tozali bachor internet na biso bandeko ya Océan du Congo ainsi que Banabilaka TV ya mamura pesi biso bambote bisika tozali ya mamu mwasi oyo atombola nzamba Israël pambate grâce na ngolo nzamba sala biso kobenga makabato ya bomo itolali tolamuki ozaki na makasi na biso te na ba pensée na biso te asala biso ngolo ya komona na bino ezala sujet ya mona mwasi opona kokumisa nzambe wana batu babenga nga balobi mamu mwana mwasi atombola nzamba Israël ya na tombola kaina tina parce que azali nzambe oyo akokiselaka biso bilaka na biso azali nzambe oyo alobela biso na proverbe alobi oyo biso batu tokanisaka na kati na motema wana ezo dépendre na biso kasi réponse oyo ebimaka na bibebo wana ndezali ya yemoko c'est la réponse de l'Éternel ndekaka balobaka que non par ya mutu ezali et par ya nzambe otobengaka choix parfait de l'Éternel ezalaka yango ya mamura kumisaka nzambe ya lola soki yo moni ngai ngana moni yo nanzela ya commentaire nanzela ya appel na yo ezalaka sujet na ngai ya kokumisa nzambe nzambe wana continue toujours na kobatela biso nzambe anazala toujours papa na biso akokisela biso oyo tozalaka nango besoin bandeko ya mamuru lelo ya mamuru eli biso lisolo moko ya pasi na mawa oyo couple oyo basali mpona mwana na bango moko ya mwasi ya liboso bandeko lisolo o epesameli ya mamo na groupe na ya WhatsApp to solo la yango nde ba contactaki ya mamo balobi ya mamo toza na lisolo moko il faut obeta yango na to solo la yango bandeko ya to solo la dans le monde ba mona lisolo oyo pe ba yoka yango nini oyo esalami bongo na kata Congo Kinshasa kasi baboti baza suna Congo Kinshasa te basi ba voyager a mutu tempo bazara lisusu na Angola te na Kinshasa te pardon bazala rasoute bo comprendre moi je viens en Angola c'est normal donc bazala lisusu na Congo te bakoma déjà na kati ya Europe bandeko nanga lisolo ezali nini ndeko na biso ya mwasi na papa na biso bazalaki bakazal mwasi na mobali bazali kovanda bongo na kati ya ville ya Kinshasa papa na biso azalaki bongo Kadhafi na mboka ya Bakongo oyo koma lelo Congo central bazalaki papa azali ko travailler kuna mama na bana bazalaki na kati ya Kinshasa et papa na biso aikozwa cop kuna koma ko sana mokonzi moko mokonzi wana ebe ko pistonner na bisika malamu et ça ki ke papa na biso azwaki bongo cop ayeko kende bongo na mikili ya poto papa ebe ko kende na mikili ya poto bandeko nanga awumeli kuna mikili ya poto asalaki 3 ans kasi nzambe ayokaki bongo kolela mwasi na ye pe bana na ye ataki loboko bandeko papa na biso kuna mikande bimaki pe basalaki groupement familial biso stoyebi oyo esalaka ke ekumba bongo mwasi na bana oyo batikalaki na Congo Kinshasa ba rejoindre bongo papa na biso na kati ya mikili ya poto bandeko ekomaki bongo na ngonga yango ndeko na biso ya mobali na mama na biso bazalaki bongo na bana bango 4 basi mibale mwana bango ya liboso azalaki mwana mwasi et aki ko arriver que tangu bana kamna banga ba démarche ya voyage bandai ko salema mwana biso ya mwasi aki ko koma na zemi mwana bango ya liboso aki ko koma na zemi ndeko na bandeko nanga tangu akomi na zemi mama na biso lokwa yebi ke papa lingaka bana na ye mingi vraiment za papa oyo balobi atika bana na ya tamkolo moko te bakufa nzala niko zanga la gomme jamais abunda pona bana na eni chinelu nini batikala ko zanga te bandeko nanga bongo papa na biso tia zaki na poto azali toujours ko pesa bana na conseil bolinga nzambe bozala bana malamu vraiment bana wana bayi toujours ka kotosa papa na ba kasi moko ya mwasi ayi bongo ko kwesa mape ko bebisama na elenge mobali moko ona mkingabwa na kati kuna bandeko ayebe ko bebisa makuna ndeko mobali wana azalaki na position te mwana kebsi mama lobi mama wana papa osala makambiso to kende poto kasi ngandi na zabu na za deja na zemi mama bandi kolela aye ko benga papa leki ya mwana alobi tala mwana o makambo eko lukela nga mwana ya liboso mobimba tala makambo lukela papa na bango eza poli bana nge kufa to nini papa leki apesi mayele alobi madame komitungisa te lokola deja bana bazo kende na bango yozala kimia tika ye akende na ye bongo lokola to yeko yeba deja zemi ngoza noka ba 1 mois lokola deja makambe komi pembeni tika mwana na akende na ye kuna kaka nde eko yindela na bino na papa na ye kuna nde makambe ko yindela kuna akoboma ete akobenga ete pona poto okene ko tia mwana wapi akobota kaka kuna makambo ekosila semeki na lingina okandeko na ngate po ndeko na ngande ngalinga bana na ye
na lingi na yoka lisolo ona matoi nete soko lingi ngai na oto yokana na boy aya kozongela biso aya koloba ebele bande ko mama na biso ayoki me ayoka kite ayoka ikoto ayoki te mama na biso ayeko benga papa eleki 1 mois tango bana il fallait ba voyager c'est leur histoire que ba voyager en septembre mwana mama eko benga ote mobali na ngai to bana naka pour les meilleurs et pour les pires tala lelo nzambe ayeko sala biso pire yango ya banene ko lendisa papa tia bandi ko yebisa pire yango ekomi mwana biso ya mwasi ya liboso ba senteye papa lobi mwana o wapi oyanga ya liboso te wana mutu mususu kande na souffrir na poto kande na lali na ngaba libanda kaka ndenge na telengani pona luka via bana wana lelo nzamba salinga grâce mwana oyo aya ko kisanga sonya marque oyo soyez kaka ndenge na zoloba bengi petit frère na ye abina okata sikola abingo te ko benga abina zokata sikola zo benga papa lekine na yo bokuma boke ko tik na lingi kutu na yo kate Tele déjà pour nazo yana kama kama poto mama ko misuko babi kama kama ko minonga poto papa le kinaza kia kutoyoka ni kaka mona yana ka bonga lobi de so que za complicité na bino na yope basi na poto bazé belé oyo ko tele maté soki ko yokelanga kumba ye ale kene ko tika ye et pas ya mobali na ye femme soyez soumise bandeko akuma mwana akei kotika bandeko papa leki place bakele kotika mwana kingabwa babi papa leki mai kitaki mukolo yango ya miso atali ndenge ndeko na banga sufoka pona bana atali place be kotika mwana mosa bengi ndeko na mbala lobia ya osala nga bote na zaleki na yo pinir mwana na makambo mususu ka space toke kotika mwana te ya lingai koyoka te voyage kokaki mama na bandeko na emisatu baeba iko kende Europe mwana biso ya mwasa yebi kotikala tikala kina babokilo babokilo mpe malamba teka na bango poussière ba poussière oyo batu bavai na kingabo bayebi ba poussière o balambela ka biloko o ba mama ne ko sala mikate o ba ni ba poussière wana bateka ka yango mwana wana pa mwasa koma koteka na ba poussière na kingabo na babokilo na ye ti ayaki kobota mwana tango aki kobota mwana papa leki na epe akoma kaka koya ti batika kina bangoye ti batika kiye mama na ye selon ba dur ya ba pesi biso lisolo balobi abana ko tinda mbongo tango déjà makabe komi grave abana ko tinda mbongo e ba ya bandeko na ye selon ndenge mama sambi me mbongo ane tikala kokoma te po ba bokilo ba bokola ki mwana wana mwasi balobi jamais mbongo tikala kokoma na maboko na bango bandeko ya mamour mwana bango ya mwasi atikala na maboko ya baparents wana bakomi kobenga mama tango bo bango bakoma ki basala soki 2 ans 3 ans après baye kobenga bi mama oza mama moboti lokola ngai mwana aboti biso toza na possibilité te mama sunga mwana na ya mwasi mweza lito sona papa kita motema déjà 3 ans banda bino bokele botika mwana asi aboti koko na bino asa toza na biso na makoki te totika la tana oya biso bino bozwa ta oya bino to bondeli bino pardon tozo sala effort mwana bino azonga classe azokina kutanga mwana awa alela kaka baboti na ye mwana alela kaka bapara na ye banda botika mwana bino na mboka oyo mwana bino alela kaka bino tina bengi yo mama moboti lokola nga na ye kosalela o shamada pona koyebisa yo limbisa mwana na yo limbisa ye mama na nga place nga na zali mwana nga na fukameli yo mama azwaki telefone akatelaki mama wana telefone akati telefone bito tikela yo mwana lokola mwana bino alingaki abala ye babalana na bango mama wana lokola mama moboti alembaki te abandaki toujours kolanda famille wana abandaki toujours kobenga bandeko mukolo mususu abenga akwaya na bango nyonso na famille na papa na mama abandi koloba pesa nga papa mama na bandi koloba te papa ye kozwa telefone alobi papa eza ngai mutu na tika na mwana bino na kati ya Kishasa 5 ans yango yo lisusu papa na bengaka na kanisa ka bokobenga nga 5 ans yango banda bino bokenda bandeko na ye bakenda
mwana bino ya mwasi awa alelaka kaka baboti na ye alelaka kaka bino asengaka tobenga bino na boy mwana bino lelo akoma nduma na balabala na mwana nga deja bakabwana na bango kala mais soki na benga kapona za mama moboti koko o baboti aza koko nanga yango na lingi bolimbisa mwana oya mwasi boyokela ye mawa soki tokende kotika ta na famille moko bopesa biso tokende kotika epa mama leki na ye ube tokende kotika epa banoko na ye pona nini ayeba kovanda mwana azonga classe punition nini esilaka te papa ayoki atunye oza nani ya lobi nga azali mama ya mobali ona botaki mobali mama papa azongisi réponse alobi lokola mwana na yo azalaka na posa ya mwana nga azala mwasi na ye nga na boyi kolia mbonga libana sina pesi bino alobi papa oyo bino bozosala bozoyebake nzambo apesa bino mwana oyo aza na bomoi bozoyebake nzambo apesa bino mwana oyo aza na bomoi bongo lelo soki nzambe ya lola alobi mama wana esalaki ye pasi alobi bongo soki lelo nzambe ya lola asali ke bano bozala bango na poto baza su na bomoi te botikali kaka na oyo bokoya kolanda oyo aza awa na Afrique mais nzambe alimbisa bino bandeko pasi na motema mama wana na kingabwa bakontinaki toujours kozala na jeune fille kasi mobali atiaka ezemi bakabwana mwana wana mwasi akoma komona bafilme mwana bato ya moke ya mwasi akoma kaka komona mobali ana yaka na ye na basi na ye talaka bana kingabwa ayaka na ye na mwasi atemi na coin mwana mwasi wana akoma ne lokola mwana libota wana bayebisa ye kozala bisika okende te bamama leki ni ba mama leki bakenda kotala ye ni banoko bandeko musu bana grâce bana grâce yango sokute na famille ya bien o bengi ata noko apesi $50 ya bisiko zali kumisa nzambe avoloba o bengi tata mwasi o bengi mama leki akabelo ata $10 ya kumisa kata nzambe avo olobele likamoko kumisa nzambe parce que mabote zali o ata moni mwana ndeko na propre aleki bandeko balobi mwana wana atikala kozwa lisungi ya mutu te 10 ans après wana ezalaki 5 ans mwana koli na pe na rythme ya Kinshasa aye kosenga ba parents wana nzela alongwa na ye akoma na kotangwa na baninga na ba victoire kuna na banini ayaka pe kozwa mwanda kuna ye kasazwaki mwana na ye atikaki pa bakoko na kingabwa ye pa koma kosaba vie na ndetika baninga so bakoma kosala parce que nazana nga déjà abandonné ba parents nga déjà basundolanga bande kwa ya mamour mwana wana mwasi aye kobela makasi après 10 ans ya séparation na ye na maman na ye na bande ko parce que papa sa kenda liboso na bango aye kobenga mama na ye alobi mama yo muto bota ngai mama ngai nazo souffrir mama lobi soko yoki na kufi mama ngai lobi soko yoki na kufi mama kolela ngai mama kokundanga mama nazo kokalisusu te mama yokelanga mama kaka mwana ya mwasi mama soki nazaki na muto mususu mama ngana kokate mama ngana koma olala libanda mama ngana koma shege mama ngana koma kosala kindumba mama za mama ngai nazo mona bande ko ngana internet mama yoka ngai mawa mama yokanga mawa yebisa papa nini ngana sali mama mwana ngasa tikale papa koko na ye mama yokanga mawa koko na yo ona zai na maboko za koko na yo mama yokanga imawa mama na sala yo nini mama ata $20 mama na ngana za jeune fino tana ndenge na koli mama tana ndenge na koli mwasi munene mama wana kuna tangi singa na zwa diplôme mama me université nazo kete na komi ko bimana mibala mikolo mama na nga sunga ngai mama sunga ngai réponse mama na ya pesa kiye alobi nazo réfléchir muto apesi nga lisolo yo na kati ya groupe to solo lango na mamour azabongo semeki ya mwana wana ya mwasi abi mama na eli lo basuka pesa kie nazo réfléchir otikali kaka na 2 ans po punition esala nini esila abi mama bo pesa nga ne punition bo katela ki nga 12 ans de prison mama na ngai alobi otikali kaka na 2 ans po punition na esila
abandaki kolela zongi na Kingabo ke tala mwana abandi kolela bandeko bazolo bandeko wana ya mwasi soki lelo atiki biso eza pona maladi te eza pona souci ya baboti to punition ya 12 ans o bapara bakatelaki ye bandeko mwana zonga Kingabo banda kobela fièvre abenga semeki apesi biso lisolo alobi nazokoka te yaka baye place afanda na Kasavubu nini biso peto yiba bandeko babimaka ama musuba yibaka to baselo bakomi kotuna ye problème ni alobi estomac abi bana mama répondanga ke bapesa anga punition ya 12 ans après 12 ans de bako retirer nga na kokate abi mana na kokate ya na kokate nazo kokate nga na sala ba parents nga nika pona bota bana musuba bota ayaki kobela aspirine moi ba relation pasala ke komi kosunga ye e komi kosunga ye mukolo mususu ndeko na biso ayeba ikotika biso na fièvre ka ya makasi nde bazoloba mutu ekoma ikobeta makomi kolela tellement elekaki mingi mona wana mwasi ayeba ikotika biso to ebite soka milaki bakisa se suicide to ebite loko nini ayeba ikotika biso bandeko alongwe na mokili po basentaki ye kaka po ayiba kimbonga papa nena mama na ete mais pona kaka basentaki ye aboti mwana tiki mokili bande kwa ya mamour mwana atiki mokili mama bokili wana balobi alongwa makolo ngulu na Kingabwa azokota kati nakolela na kombo ya mama oyo azana poto oyo azolia mbala fromage oyo azoseka komela miliki ya lourd mwana na ye amemaki na libumu 9 mois pona papa zui décision mama ndimi ko sacrifier makila na ye mwana ye moko ya mwasi ya liboso lelo akomi le passé na bango bandeko mama na zotamba babe azolela nzela nzambe mona mwana mwasi ona mobali na ye nzambe mona bango bisika bazali kolo visiter bango bakende liboso lokola bango babomi mwana bango ya mwasi kolo visiter bango bakende liboso misala na bango epangwama mama na zoloba maloba ya malamu kasi maloba ya malamu wana epa na nzambe na biso to moloko ezobongwa na nde malédiction parce que mama zoloba zopambola zolela semeki wana simbi mama na lobi mama lingaki mwana tellement mingi mwana moko abotosi respect ayebi kotika biso pona ka basentaki ye pona likola mikili ya poto papa yeba kokanga motema na mama bakanga mwana bango good mwana bango aokende te 12 ans de prison mais ya liberté aza libre aza na 12 ans de prison akufa banzala alia ba manga alia ba bloko ezanga tina kasi ye après 12 ans de ba para bosani ba ko libérer ye lelo nde kwatiki biso akei bandeko na ngai ba para na ye ba ye ko benga bango ba bengi bango ba ebisi bango ke ndenge tozolo bala bino mission na bino kokisami na poto bo pambwama na poto bo bonga mama zaki na musala ebelo ba olo banete ba ebisi bo bonga bo kene liboso nzambo apesa ki bino mwana oyo azuye deja ke kovanisa mwana bino me bino pe bo pambwama bana obino bo simi misatu na poto bakende liboso po mama na papa bakisa susu bana na poto abi bana wana bakende liboso basala mbongo na mutu ya yana bango akei kasi bino na nzambe zaba kosambisa bino na mboka wa Kishasa bino bokotonga te balobi za maloba ya mama wana ndaba nekoloba na Kishasa bokotonga te nyoso bokosana na Kishasa ekosimba katelo baka ke mwana na bino tozokunde awa te mama na place azaki abi nini ozotu nanga nini mwana no ya mwasi akufi ngape baye kozwanga asoki ase suicide soki asani yokape na nga na mbongo te na mimele mwana no pita na yeba soka akufi na autopsie nini mbongo ko memena poto te mbongo sombe na mbeza kite mbongo autopsie na usala aba mama badi koloba akufi ndenge nini basala ya mabayeba abi ya autopsie no lingotina poto yeba soka akufi na nini ya serke ndo lingotina mama mwana to kokunda ekaka bongo to itoko linge na biteni soki petu bakobetele ba serke ya mabaya na Kingabo to leli mwana akufi to kundi kasi yo
yeba mutu ya mwana oyo na yo na papa na ye balobi ba telefone banayi ko sonner ya poto bande kwa poto bazobenga bande ko ne banoko na eyinda kina kingabo balobi balanda banoko wana bambangu na batata mwasi na bamama leki o bayaki na sima ya mwana wana bande ko bande na libota boy bazalaki nde na libota tala libota mama nazokama bibino bande ko mwana akufi bino nde batakachi babibozela tolanda bino balanda bango mbongo ya tata na poto bande ko na ngai yango nga mamo na kobengisa ba mama na ba papa to vanda nanu to solo la likambo oyo eske soki lelo ba sente mwana no ya mwasi ezaka kana obligation boko ekomama ke oza obligé mwana no ya mwasi akende ka kovanda pa mobile eza la souffrance ezali. Il faut que tu mwana na yo punition ya malamu peno moboti akopesa mwana so ba sente saka okende kosundoye na famille mobali ba papa na ngai ya bwanya ba mama na ngai Océan du Congo boye bisa biso punition malamu ngwana pona poto peto yoka ba sente kabana waka ba sente sko na ebite neti kuna ezaka ndeni ba sente bazuma monda kuna bona mobali ne ba kei bo benga na kabango pe to bokangisa bango pe bisa kaka ndengeza boye bisa biso po biso to yebite biso en Afrique ya kaso ba sente yo kakatakata mibeko nalingi na mwana ko lisote olongo na buka lopango pia baba ni ko selo bambuyema pona nini ba sente yo mwana mwa ina ndingi ya ko sente me mwana amba musuli pambuli koko ya mama wana tikali bandeko atikali na kingabwa siko bakozwa koko na okende poto na para mama na to ba okena leta to ba okende kosa to ba kotina mutu ayibela bango mwana wana muki atikali na ndinga stratégie ba yibiye bakena ina poto baboti nga mwana bino mamour nazo encourager ata mukolo moko le mal te na ko encourager ngote po ete na boti pe oya nga mwana mwasi na yiko linga ta leka na mabena olinga ka bolamu kasi na lobaka yango nom du Seigneur Jésus Christ oye komena yiko komena mwana ngate kasi soki komeli mwana na ngai na okene kotika te vomi na pesa ye punition akende kotangela nga na zemi aoke pena libumwa kovimba bafai na ban azongi bolibuma kovimba bafai na ban soki basetake na 6e des humanités soki basetake na université ye ifo asilisela nga classe na zemi po ayeba soni wana ozokende classe na zemi ozoboka soki tosala boye me classe po ete lelo nyonso oyo biso tobota na bango la plupart bisika bokenda ko tika kabiso la plupart bisika bokenda ko sunula biso to bala na kateo ba mingi so to cheka ka téléphone ouvert to bani ko émission na tika ngo boti fona sala pena na ba phone ba appel penza bino moko boko mona ke e ko zana ba fille belé ba koloba ngai so classe na nge beba eza potango na zwaki zemi bakenda ko tika nga pe na mwana nga na kosala te po eloko na ezongisaka mwana sima mwana oli akanisa makambo ya vie a réfléchir makambo ya classe e koma kozongisa mwana kanisa kama mibali makambo ya libala so de basi ba sente mwana okeka opesi kaka nzela punition ezala ka na ke kotika yo e pa famille mobile oye bande basokola basali okomi konika toilette et si bokotina ya mwana bimu makanisa libala mais so bo vandisie na ndako wana eza selon ngai ya mamo soki na vandisie na ndako na nga so papa na ya boy na ndako na ye na sa famille na nga je peux le faire. Ce n'est pas encourager les mal, c'est pour sauver ma fille pour lobi aza délinquante te pour lobi ba to ba sekanga te. Parce que les jeunes filles belé ba komi ba koma lelo ba ndumba les jeunes filles belé ba koma lelo boy pour la ligne ba vie baby ba mo pour la makambo yo ba sentele au moins ozu mwana ko boka na balabala place oke ko boka na famille na il y a pas l'éducation oke na famille biso to lobaka famille kwanga yo kwanga oke ko tika mwana na famille kwanga et ça la kapasi et ça la moboti mokote nenga boti mwana na ye aloba lelo ke non kende ba tshela nga ozemi kende ba loba peut-être lelo na poto ndenge to yoka kaka pona mukanda kende ka ba sete non makaboriza compliqué na Afrique abana bazo kufa po ba sente mais na poto zoka mutu bazo yebise yaya zwaka azemi oyoki zwaka azemi yo zwaka azemi pozwa mukanda
yo zwaka zemi mais biso na Afrika zemi wana kutu misuma papa obeteli ka mobali kende na zabu nana petit boni boyo ko boni baje toko solola yango na mamour atala nzela ba appel toko zwa ba appel ya batu différents pays batu ba benga biso na tolo balikambu oyo ezala kamala mutu mabeba papa nanga bosunga biso botiela ngata na commentaire s'il vous plaît. Surtout pas des injures mais sinon bote ya biso nanu bolobela biso ezala kamalamu. Ya Olga Mbambi motema ya Sek Didi Finjoni ezalaka malamu soki ba sente mwana na yo ke iko tika ye epa ya ba mobalo azale lokote azani na identité to boy te sape malamu po ete mwana akende azwa peni me to yebite ya Gerda Mbemba na Jamatumona Maturuma antivirus de Belgique Boda Bodako maman océan du Congo boye bisa biso bana na bino to yebi ke to blessa kamitema na bino ozalaki na ba projet ya malamu pona mamour na yo mais lelo ba sentele yo ye ekosala passe parce que oza moboti mais est-ce que ezaka obligé okende ko bwaka ye bisika kei pesa e punition mususu na ndako peut-être kuna bon ezaka encourager les maltais ngana mona bandeko ba otanga na zemi so tuni yani mo ke classe bo esande na bi tika tozana inande ko moko mwasi ba viola ye azaki banamiste ba viola mwana mwasi tango ba présentaka na tosala ba présentation outi wapi yo nani ndeko na mwasi atelema na zemi professeur atunye mobali na yo a permettre tota bino abandi kolela batu le lipoani abomba te la fille a été asaki libre alobina aloba vraiment que non ba viola kinga tellement toza ba to brana moi ba longolanga se meza quitté ça les cheka ouh après c'est fini to continue na ebongo tina suka botana donc ezana ba moyen ebele. Mais lelo maman oh moi na yama akomi na université moi na azali na 5e moi na azali na 4e moi na azali na 3e moi na azali na première moi na azali na 6e au permettre ko o longoli makolo bimanda na kede bakisanga passe likola passe OK ko tika mwana wana place mwana ke ba miso patala intérêt de akepa ba boye kuna ba melaka titongo nyoso na mateka na miliki bongo so kesko bisika o famille en kutu mona raté. OK na famille to mona ba jeune fille musu ba lema nete za jeune fille musu ayebisanga biya mamour nga bisika na kendaka place ba papa na nga ba kendaka ko sundola nga ya mamour ezalaki bisika ya grave ya mamour na mona na nga ba mama bo kilome wana ya suka na ndoki abi le kwa kuta kufa na folo ba jamais que amna eke pe manakimia ye penefa ke na faire abi ba RP sa nga la lamba a tout ça nga fufu mais machine ezali ali makamunga na mona ya mamour eza passe yango ba mama na nga ba papa na ngai bomeka kosunga biso boyebisa biso na no mamuro ngai mwana bino na comprendre na no makambo ndenge ezokende miso ya nzambe alino moke tanto alino bofongola nga na mwana bino miso en plus mon papa chéri Kilame mama na nga Colette Kibunzi na papa Lor bino batu boyoki ngai papa Pido mama Luisa mama Blanche Kizola bana ya groupe tosolango na ya mamuro mibali ya mayele basi ya mayele ainsi que groupe entre nous bisiko basali na nzambe bele bazali bisiko bato na bwanya bazali bomeka na ko fongola pe ya mamour mamour oto koza na tort il faut peut-être que na kotika bango amona pe na pasi wana siko tango azomona pasi ekela mo azana libumu azana ekaka innocent ayebaki na yete ya nzamba sala makambo compliqué muso aki okufa na kingabwa mais muso mona sali 5 ans 10 ans 30 ans de mariage ana mwana te azolila siko ba parents bo perdre mwana bino bozwini punition à 12 ans 10 ans kaka akufi na ye botala ki calendrier nzambe botuna ki nzambe soki a olongola molimo ya mwana bino mukoloni
au kota qui prière. Mon tout n'est pas la bino baboti na biso. Est-ce que eza penda kaka raison ana penda za na penda raison malamu ya kokomisa mwana no mwasi ya libala avant yango nzamba pambola ba parents o ba boyaka okele kotika bana na bango na okele kotika ete akotanga na zemine ko ya lingai ko bota abota me atanga nzamba pambola bino bisika bozali batebele ba finga bino batebele ba lobela bino mabe mais lelo na tango na konna ko mwasi mnene j'ai vite compris que bo soya ki de mémoire po ba oyo batanga kana ba zemi lelo bazo sala lelo ba okele misala lelo ba oluka ba mbongo mais ba oyo bakenda kotika bona bandako ya baboti wana mususu bakenda kokuma na belle famille akoma ile aka na gwa mabala yango la plupart abano bakotika bango bakoma na boka na gwa libala po mona ngo ngo sana réfléchir vie à réfléchir à Lucas Sala ezala raté le bakuta na nzambe ezala kalika malibala bandeko bokozwa occasion ya kolanda émission ona mukona lelo na Océan du Congo boleka na kosunga biso boleka na kopesa biso ba opinion na bino et kosunga biso Aboule Padre bonne guérison à toi Glody Ilunga petite sœur ya secret ba pote bisika ozali Dalia mama na Dalicia na pesi ba mbote bisika ozali na États-Unis nzamba lola aleka na kobate na biso absunga biso apesa biso lisuka makasi ya ko continuer musala kitoko mama Océan du Congo longo nyana yo mama Zambe alola aleka na kopambola bino da Costa bino nyoso star dino lo soir Zamba lola apambola bino abate la bino bisika bozali famille Ompinga bande konanga nyoso to travailler équipe technique na biso mobimba ya Océan du Congo ici ke bana Bilaka TV na pesi bino bambote bisika bozali Zambe alola aleka na kopambola biso Pascal Pembele Tabou honorable na pesio bambote bisiko zali que le Seigneur vous bénisse. Ciao.